3 chambres, salon, cuisine na salle de bain. Yango eza na début vert. Yango nazo faire visiter. Dimension nango ya parcelle nde natangi liboso eza on dirait 25. Donc faut natanga sous mopanzi na yeba soki eza combien. Donc parcelle eza justement na sima ya ndako ya Vieux Souquet. Vieux Souquet oyo abandaki kosala na mapendo. Faut yeba ye kaka. Vieux Souquet abandi kosala na mapendo na sima ndako na ye. Portail ndako ya lopango. Awa toza na balabala. Balabala eke likolo côté ya Pasteur Samuel. Dimension ya lopango. Dimension ya lopango yango oyo ekeiti na suka. Yango oyo ekeiti na suka ya mie. Oyo toye liboso. Bon. Parcelle yango dimension ndeti liboso boye natangi bona bapa natangi esalaki ndeti 25 mètres. Esalaki ndeti 25 mètres. Donc c'est ça.